para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaolo ngakude. Ok para tambo con ale. Voilà. Bote maman na biso, boni oza malam. Oui, ça bien la dénoise. Ok, merci beaucoup. Na moni appel na yo obengi ngai. Kombo na yo nani? Moi na pesa kombo ezate na za anonyme, na za na posa ya lisungi. Nalandaka ba émission na yo, donc edifiaka makasi. Yango pe na ningi na participer pour na likambo ezo déranger ngai pour na nazwa conseil. Ok, merci. Problème ezate mokili mobimba bakoyoka yo bakosunga yo nzambe vraiment abatela on ndenge motema no et toucher toza ba chaîne ebele mais eloko nini yo osepeli vraiment oyaka na sous les baoba. Oui, na sous les baoba na yebi ke za place tozo so ba conseil ezote ya biso ezo édifier biso na mambebele kolanda yo. Yango ngape na linga kina participer elongo na bandeko elongo na libota na biso ba aider pengai na situation o nazo traverser vraiment. On a une solution na moni ke la garda ngo ngamo na moni solution so ya te ngo tana ye pa ina ona ebite pa na yo bandeko elongo na yo bakosunga ngapo na solution likamuna na ngo besoin. Ok, merci. Biso pe to yambio na esengo makasi yangwana to tikeli yo siko temps o lobelepso likambo me epsika oyo ngai na komona ke fona poser moi question na kokata yo pe na ko poser yo question. Soki omoni ke question na poser yo et sepelite o répondre ngo koyo capacité lo bakela danoise question yo nga na ko répondre te mais oyo moni ko répondre nga o répondre nga mais pour le moment ngai na tiki yo ndeko nga mwasi Olo balisolo, olikamnini, o memeli biso. Merci à vous. Ok, merci na bandekono se bakolanda biso. Na pesi ope merci na okorde ngai chance o po eza facilité ko temps poto eza ngonga mais yo permettre quand même nga oyo kangai. Bandekona ngai lisolo na ngai eza boye. Nai naza kinoise, naza congolais, okwa bandeko nyonso. Na uta Kinshasa wana mo parcours na nga muke vite fait. Kinshasa Angola. Mami zala na yo à l'aise vraiment pesa biso parcours na yo bien pour na batu ba comprendre vraiment ndenge nini obotami na libota bana boni mais ka penza ko pesa biso fungwa mama muke nyoso ane ko sunga na ndenge pe ozaleli ndenge pe ko mona ke batu ba ko pesa le conseil. Merci. Na botami na papa zaki na basi misatu. Mekota mama na ngai na sa fille unique na bota minga moko na bota mina famille riche famille ya pasi quand to luka kaka na zaki na Kinshasa moko kanga bengi singa na Angola esali ke nzamba pambola inga na Bali mais to ko kabwana na mobali tant to kabwana na mobali na bandi ko luka vie koteka anenge zalaka ozo lukaka koteka okota na wenze nzamba ya ko permettre pe ayipesa nga mambo boye libala tanga simbike mobala voyager ake Brésil kutana kina mwasi na Facebook mwasi wana mekai ko chat trouble na foyer ça dit que to se comprendre kina mobile to kabwani mobala voyager mwasi Facebook ayipesa ki akata banzela mikuse ya Brésil o atindele mbonga ya poto. Ok. Nga peta na yeko yoka ngo na zalaki pe na mambo na mambo muke nga pe na yeko bundana na luka voyage. Pona dimana ke nga pe na ke luka voyage na Brésil. Bobota kina yende ko na biso mobali na libala no liboso na Angola. Ok. Na meki ko sala na voyage na mwana ba compliqué nga partir ya aéroport Angola esimba ki tena na tikala ki. Ngai na mataki na ki Brésil. Bande kota na komi Brésil na vanda kipe ndenge zalaka mboka mopaka ye famille tende kote ko luka ngamba singa kinga na zwaki mo musala na bandi ko sala esala ke place ba ya makingai na longwe na kimia ndenge ko zwa mwanda kuna ngai ko futela na musala na bandai ko sala eso permettre ngai na somba lipa na somba mai na Rio de Janeiro Bayi Brésil bayi Tawana. Rio de Janeiro, ok. Oui. Na komi kuvanda kuna musala ngo ba Brésilien bazalaki mwa kumbaza ko linga pena ba noir te. Ba bandi ko combattre ngai sali ke musala wana yuko sila.
ya musala wana aussi la nakomaki vraiment nazoyeba te na kokende susu wapi na miniti oyo famille te mutu te okotalela wapi na mekai kolanda mobali nayebika koko kozongisa makanisi nsima mobali atikali kaka na posture wana ya mwasi na ye Facebook azobengisa na poto e nabandi kaka kolela koprie kosambela kaka nzambe ede ngai so otiki ngai na kokufa so otiki ngai na situation oyo nayebi nalingi kombo na yo eyokisa masoni to Seigneur jour mo navandi kaka boye nakoti Facebook ngana nayebaka Facebook nayebaka kosalela Facebook te nakuti kofungola Facebook natie photo moko boye après naye mon invitation mo boye mutatindeli ngai atanga tina ningi to kotanga kombo na ye te atindeli ngai invitation na Facebook na yambi yake namoni mbala moko akomeli nga message oza wapi na pesi ye naza boye oza sikoyo oza congolaise na miwi naza congolaise oza sikoyo wapi mino na Brésil tobandi kosolola na mutu wana asenga numéro ya telefone nga natindeli numéro ya telefone atiaki mpena foto moko ya kitoko foto ya kitoko ya elongi na ye moko na Facebook mais foto ngo ebia kitoko ya bien tobandi kosolola na Facebook asenga numéro ya telefone esenga kobenga na pokwa na WhatsApp na biwi problème eza tokobenga nga na Facebook na WhatsApp na WhatsApp tobandi kosolola na mwana mobali wana mais asambelaka mingi ava moto asambelaka amen tozosambela misu koyebisa nga ke na kati na nazokota priere 19h na kati na nazokota priere na nga 23h ape nazongela yo donc tobandaki kose comprendre naloba nike 10h fura portugais kose comprendre nga na ye naomona bolime falange portugaise nga mpe nakoya koloba loba tellement nazalaki mpe na baproblème ya ndako na kokufa soni komona mpasi na propose na bino ezomona nga boye nayebi yo to epo oyebi nga te est ce que koki kosunga ngai nakoki kosunga o na nini naza na problème ya ndako mosala na bandaki kosala contrat esili balongoli nga na mosala est ce que koki kosunga nga na quelque chose te nafuta ndako atuni nga na valeur ya komi nga mpeza lokola na valeur ya $100 ok nakotiela yo mbongo ofuta ndako toumela tosaki soki 2 jours akotiela nga 150 € na agence na dena mbongo wana nzela na bandaki kolenga na makolo wana bi Seigneur nzoto osalaka mpe na baboyi tosubuku mpe moto oyebi te akesika kokabelo mpe mbongo nazwi mbongo ndako na futi ndako mosusu nasali profession ya kolia e nazokoba kaka basacrifice nga naza kosala bapriere nzambe ede ngai nzambe touche mitema na ye nzambe touche motema mwana mobali soki c'est vrai yo moto otindi ye nzete Seigneur touche motema na ye aede ngaki na suka kosolola tokomomesana ayotuna ngai ese kuna epa na bino bavoyage ezalaka mwana tunaki ye nano vi na ye obala ono nabala te ongo bota te ote na bota te no nazalaki na mwasi mofi mo boye na kini abanda kosele mpe makambo mefi yango nalongolaka ye na kini akangama na mboka moo boye yango naye komona ke nabwakisa na nga tokoyeba ta mobali yango azalaki na age nini koede ta biso mobali aza mokolo yango ozala na ba 50 quelque ba 60 je pense oui akozala na ba 50 quelque ah bon ok oui aza mokolo ebongo yo ozalaki na age nini série wana ngai naza mona 82 ok oui donc 38 ans alors ok merci loba na biso la denonce bandi osolola na mwana mobali na me kochange kotuna ye mavi na ye mpe ayede ngai ok atuni nga mpe yanganga mpe na explike kani na uto explike bino nabombelaki ye vraimen famille na ngai telami vraiment naza na famille na pasi naza na mutu te onga nakotutela to donc nga moko nde mutu me naza boye na nzambe onga natalelako mama akufa papa akufa natikalaka ngai moko nde naza boye nazobunda vi nazoluka vi nazolinga nzambe ayede ngai asunga ngai nalingi na ngai kotambola na banzela ya suki ya nini te nayebeke nzambe nazosambela akotika ngai te ok nzambe akotika apaka nde fortifie nga
na ko yebisa ye tanga tunga mamba voyage mais oui na Brésil ba voyage rebelle voyage ça facile so mbongo ezali utakokende na ye mais soki voyage nga fona longwa na Rio na kende São Paulo on voyage ça moins bien ok kasi luka tuna ba voyage ngo combien ngapena ko tuna na biso kozana 2500 au kende mais nazo longwa à côté na ça côté eza moins fermé na kende kuna na São Paulo kuna bato basa mo ebele bato basa na mabwana basa kuna ok abimana ndako wana zipilo wa ndako wana na teki ake na São Paulo na ke na São Paulo yebise ke papa na komi to solo na bien papa na komi ok ami na komi na mbongo te mwanda ko mo mona ni wa studio alingi na pesa ngopo na banda kolandela mamba voyage la dénoise abimisa $300 kosa euro belingai mais akosenga nga ni photo ya mutakala ni panza makolo tinelanga photo ya boy ata mokolo moko ngai pe nasololaka nde na bilamba na ngai nalati bilamba na ngai bien taso mabetenge na banda kosebiri motu non tozosolola apres na koyebisa ye kopa voyage emonani 2500 € soki kokotinela ngai awanga aboya te la dénonce abimisa $2500 $2500 donc wana bosi bosali combien de temps tango yi azolo bosali ba 4 ba 5 mois ok yes ayi kotumela mbongo wana mbongo wana banda kotumela nga pe tout e banda kokopela mamba voyage na banda kolelo kote ni natinela mwana na ngana tika ni na sala bo nyose banda kokota mamba voyage na yiko zwa mbongo wana na yiko pesa kanki asela nga mamba voyage ya transit azola kinga visa mombo ya nini ya Dubai ona kita na sa transit à Londres et simba te bakwa ko matanga na avion ba British te ya nini ya avion na bino akuna te bakitisanga bakomplikanga na sala même na checking ka baboya na yiko zonga na bengi ke voyage simbi te abinanga courage nzamba sunga yo okoya kaka ok tovani nako yebiseli suko mombo esusu emonani boyeboye na Brazil ya donc mombo asalaka mamba voyage aza akimani mpe kuna koma awa soki akokosa alobi ke azosupesa bato bavisa basala mpena bavisa Portugal ebanda yengaka yango azalaki na circuit wana mais fona longwa awa nalanda ye na São Paulo combien na bino soki 1500 ezali ekosimba na dénonce atindelanga $1300 wana la deuxième fois première fois tindi 2300 et simbité deuxième fois ekotinda 1300 ok 1300 tanga tinanga mwango na kepe na pesa mwana mobala mbongo e komi lelo e mwana bala ngameli biso mbongo e komi boye ayo sela nga visa mo pona kitana na Portugal na sala pe checking bien comme era aux l'avion ba ko compliquer ngai na matate le sac nga makas na omona te na sala nini na zongi na biseneur o pesa nga mo mutu ngo na mango ezo simba te pour décourager les sous on a mis telenga batu se ba yebi ke no sala mamba voyage mo batu ndamba sala ata yo moko zo lo bateme batamba omona o vivra moi bien mambo ba eba dia position na biso ko ngala to landela makam c'est quoi ezo simba te na zo ko les sous nena sala ki muta ko lela ya we nini na moye ba mutu akomi ko décourager kaka na komonde ndisa ye na ibinza bonga na zosalela ko tika ngai ta ko singa ngai bike na zaka na ye cette fois-ci ce qui na sali makambe lo simba ok bundana kaka la dénoise na ko nongwa na milia ba congolais ni solo on peut pas pona autolanda histoire à Karine batne ba so intervenir surtout biso basi poto zala mayele na denga na lobi soki na vai na niveau ba congolais na kodoka mutu na sala ba n'importe quoi pona kendela kendo ko mibata ba kote ba to bayebi ngai te nazala concentré na ba prière na ngai na mamu na ngai na tosala na ke kovanda kota ba brésilien ba foyer mo ba pesa ba brésilien mi tout sala malamu te wana na sinya na vanda kuna na lala kuna na bango
po kongola zala te po stressé ngai te na solo ka na mwana mobali na ba video to benga na ka na ba video benga ngaka na pele video nga pele benga ka na ba pele video to bolinge kote ka bongo na moni ke muta komo lenda akomo le bara yenga zo lendisa ye na ebi nzambe oya kuchika ngai te ekolo to bandaki soki yo lembi ngana ko zwa releve longo na nzape nazo luka musala na ko zwa musala na yeko zwa pe musala musala ko boko la bana na ndako bat bafana na Brésil ba ebi bando pesa ngai 2000 reais wana kuna ezama mbo wa bieza lo ka $400 na baseri wana mbongo wana Dadenoise tant que la bandi ko zwa mbongo wana na prophétiser na bien voilà cette fois-ci nazo voyager na ko ko nzambi nazo kene to musala wana ezalaki musala mo boyela kanga briske mutu mo boya memanga ngai amemanga ka na kota ba maser pour na luka musala wana ape mutango siko akena na lisute na ko pesa mo musala mo mosa mundele wana lingi nga makasi kolega na ye mutu amemanga ngai mosa mundele wana ko mokabela nga ba biloko ko pesa nga ako na metele lisolo na nga zili lisolo na nga lata yango abo yepsa nga na ko lupelo musala na ko appuyer yo na ko sala boy e bitene ka ne balinga ba soka lingi mu tanko pa munde musala wana yeko ya ba maser ba contacter place na banda ko sala oya mundele wana tellement pe na sala ki mo ba 2 jours mundele wana ne muta defendanga azamu wana bo balamu bozo ene musala akosala sala ipananga mais pas na ena umela ka tra sala ki suki ba 4 jours ba swinga pena ko sala kuna donc famille wana pesa ki na pe confiance abana na etala mundele pesa to confiance ba te yes na kumpe ko sala musala 2 mois na moni to kwa na ngana ba projet voyage comme mon voyage yé na ba nani ba Nigeria ba soteka biloko nzoto on a dit OK combien na beti kopo na 1500 reais biloko ya nzoto eza nini expliquer na bato bazoteka biloko ok ok merci parce que ndenge olobi biloko ya nzoto nga kanzi ntango mosusu ozoteka sexe ok ok naza na mambongo na mamo boye naza nango okobombela nga yango nakei napesi na mambongo babombeli nga yango na toni namona mobali wana bana mibali wa Nigeria mpe bazala kosepela nga na kasa bi to basalanga voyage toro mo boye simbaka te tellement na finga bango te na dérangeaki bango te bakomaya kolobaka mwana aza mwana malamu tika to ede ye napesi bango mbongo wana ngabi nazokundana mwa oyo susu nazotravaille soki bafutinga bon ntango periode wana osala badémarche wana bozaka na relation na papa na biso ya Londres mais ozoyebisa lisu te makambo ya voyage parce que tellement moni déjà 2 fois simbi te olobi que cette fois-ci na déranger ye te na bunda na ndenge na ngai soki esimbi bongo na oyebisa ye bongo ok ok nazobundana na mekaki koflashe ye namona eke mutu akomaki kilo ok nakomaki kilo ngaka nazolembisa ye oza mobali na ngai nzambe akosunga nga na koyambe nazopesa poso na nga teke nazoluka voyage ya bayebi ke na banda mosala si mpe naza mosala tosololaka bien sans problème ok mpo na bandaki kokota mosala lundi nabimaka vendredi na ndako olala kuna makambo nyonso kuna aye kosala ke naye kosala mwa mosusu nabengi bato wana napiki yango bolobaki na ngai mbonga billet 1500 na mwa yango na yango nango ese kotianga data kokende te otala yebisinga ok napesi bango mbonga billet napesi bango mbongo ya passeport basangisi ayebisinga okovoyage samedi samedi wana mpe na place ya mosala nalobi eloko te place wana mpe na bandeki kovanda bayebi kaka nabimi nake mosala turanga nini eza camarade mwana losola nini nabetelaki lisolo na ngai naye mpe mwana mobali ya bato ase sacrifie toke asaleli nga checking aline asaleli nga makambo nyonso Dadenoise oyo nani liboso esimbaka te me wana nga mona aza komona deja ke oyo ati oyo ezosimba ofonse baka be bandaki kokendelela nayebaki kosimba baye kopesa ngai baye kozongisela nga susu mwa mbongo ya billet moke na voyage na ye ya Angleterre wana na bataki basaleli nga rembourse nango ya 2000 reais nabi mwa 2000 reais bazongiseli nga mbo oyo nachange mwa dollar ata mwa
moi $100 ata moi $50 descend asimba na maboko wana mobali wana ayebisinga ke Bibiane ozo voyager cette fois-ci inatani kombo loba kaka yokani te toke na le vie cette fois-ci ozo voyager ok merci asayelinga pe na kepe na stade d'attaque na zili pe asolaka bien première classe ne basala ba système na bango na mbati pe na mboni kaka jouer longo na banda kolela na kati na première classe on a yoka aka ba jouer ba première classe na bi seigneur na pe na ko vana na première classe ona yoka ka yango oyo yaye kokisami mukolo ngo na première classe na bandi kolela na bi seigneur ni na ngolingo salela ngai na suka mi na kata avion na mina yebi eke te bandel tozalaki na yo na suka pe na lingo tambusa nga tina destination seigneur kotika ngai te na yebi place nazo kende te na yebi pe makambo ngo ndenge esalemaka te yo ne tambusa ngai ayepe nzala so matin avion okatikati eloko ngo bwaki na toilette mais sikoyo na ngena tuna question na voyage oyo asuka mbongo nyonso oyo osalelaki mbongo atata na biso ekotaka te mbongo na ye ekotaka te ezalaki mbongo nga na bande kosela kaka mbongo ekotaki kaka 400 oyo bazongisaki na billet wana osimbelaki yango lokwa argent de poche mais na badémarche na yo eloko ne moko susu ekotaki te ok merci beaucoup na éclaircissement wana ale tova to avancer na kati avion ntango nakoti na kati avion na sisi priere na ngai na benge na appel video nayebi se naza kutu na kati avion nazoya France mais soki nakomi na France naosenga ngunda na ngai na aéroport naokita na Charles de Gaulle naokita lobi na 7h mais soki nabengi yo yamba telefone na poto na famille te nazalaki na ndeko te nzambe mpe asungi na ye nasali mpe kaneba tisiplikaki nga soki okiti posenga ngunda fokimikisike mpe ambila donc nzambe mpenza atambwisaki ngai amen na ye nakomi mpe nasengi mpe ngunda batienga mopanzi nalobi mpe wuti wapi nasengi naboki ngunda nanga nde batiesi babwaka ya ngunda bameminga mpe donc complication ezalaki te te bameminga kuna na kashe na bango na nini wana kuna ntango nakike kuna bakarte bapesaka bato na kati baye kopesanga karte nazwa telefone telema nakomaki nimero na ye nazwi nabengi ye nakomaki deja na aéroport naza place tel nabwaki ngunda nazozela basambisa ngai po alobi ke bakosambisa ngai boye bondela mpo na ngai nzambe asunga nyonso eleka malamu tozalaki meme moral nga kuta mei koyebisa yeke balobi bato bana bafamille na bango bazozwela bango bavoka epi moyen ezali kasi zwa avoka oya kodefendre nga awa namoniki bandeko na ye balingaki te ok nzambe nga nazosambela aza premier avoka na ngai akodefendre ngai nyonso eleka malamu ok tobandi koprie wana ngai mpe nzambe atambwisi ngai mpe nayokuta na association moko na aéroport za bassociation wana bayeda ngai ti baye kobimisa ngai nasalaki 2 jours babimisi ngai bapesi ngai visa ya 8 jours mpo nasala bamanevre na ngai nakende na administratif nakende na kobwaka kozwa document na ngai nini na provisoirement na nini na préfecture na denonce nabimi mpe ntango nabimi bapesi nga hotel nakomova na hotel nasalaki 2 jours na hotel tema nakomaki vendredi babimisaki nga vendredi nakomova na hotel wana bape bapesaki nga balobaki ekodure te dans 8 jours wana bapesi nga ya visa mpona sisa makambo nyonso administratif ya mboka na bango nazwa nini nini babengango nini récipicé nazwa récipicé nazwa barendez-vous kaka na 8 jours wana ekosila te nga le nabima na hotel wana tika valise nde nakendeki kuna na association mpona keza rendez-vous ya préfecture nabimisa valise nabimisa biloko nazalaki na wana maboko cle nazongisi nakomi kuna moye nazonga lisusu eza te mpo nzela nayebi te ok naye kobenga privé wana ye mobali nda naye paris te aye paris te azoyeba mpe makambo ezoleka te wana nga nazobunda nango nga moko pa naye kobenga ya na biso ka ya quartier nayebisa bino tala place naza boye oza kote nini nazwi telefone na passe na association wana baexplike ye aye kozwa ngai ntango aye kozwa ngai ayabaki ntango aye kozwa ngai na explike mpe naza na fiance na ngai nakoki kosala mwana mobali wana mabe te na nyonso oyo asali ngai ntina komona ye
na omona ye motema na ngai kita nazozela ye nabengaki ye alobi na ngai ke akoya na fin du mois yo komangi na badati ni nakomangi na septembre le 18 ye ayekoya na octobre. Ok. Wana siko yo ozovanda ka epai ya frère na biso wana bozaka r wana yaya na grand frère ya quartier. Voilà. Oui, mais quand même, je non. Eza ya na ngai na sala mobile na ngai boye ko simba te. Na ko sala ye mabete. Ko simba te. Yeah. Mama, mobile pa ye ko ya. Ona mobile ba tuka tiki, mobile ye ko ya, ta mobile ye ko ya. Aleka kina na ndaka bande ko na bango ta lekela kika boye. Amona ngai ko alobaki soki awuti kuna ya kozwa nga pe to kema na moyi pa bande ko na bango. Na de non na tala mobile boye na ko mona déjà ça ne va pas. Ah donc yo sko zaki na Paris ye awuti Londres aye. Tango aye aucun joyeux na aéroport ayaki na train na bus. Ayaki na bus na aéroport bien deni. Ayaki na bus ndeko na kile joyeux na voiture. OK, ba ye na ndeko na ye. OK. Ba ye na ndeko na ye na voiture. La de non mobile ka kwa kitaka na voiture wana. Nazo mona déjà kokoso. Ngana lobi Seigneur. Oh makami ngana zo mona ngo mobile wa sana problème. OK. Akiti pe ayambi biso pe. Na mona na elobeli ya mutu. Na mona ke elo mo so marché te. OK. Donc autant la problème. Là ba o kiti na voiture. Ça problème. Ba elobeli pe. Mais mami nanga itango yo siko tango banda ko soane na téléphone wana nani yo yete o santa te ke elobeli na epesa ki déjà na handicap o santa kango te bon na banda ko sentir ka maloba nzambe mingi ayipsa ngaka kaza maladie fabela ka diabète souffra na maladie ya diabète mais atro ayipsa ka maladie mo mususte na banda ko soutenir na ba prière ko ayipsa nga liboko na ya gauche to mama ata souffra mingi. OK. Na bande ko soutenir pe kana ba prière na binzaba ozana ba komba ebele kana ko soutenir yo zaba kupundela yo ba foma na ba komba to telemela ngo kana ba prière soki na ye na wede yo na bande ka ko ledi c'est bon. OK. Si na ye ko ya ta ye pe to kepe kuna to kana bande ko na ye mais na mona ka mutu asana problème na zo tale kana na zo landela mouvement na ye ye ba yo foot hotel Potoke na poka toke no lala na tevas. Me passe mama likambo ezalaki. Bala longo la bilamba boy passe. OK. Ala tilamba ba kola tango susu, ala tango na bien tala tin sima liboso. Oh, donc bo comme une hôtel mutu azoko ka kolongwa bilamba te. Donc liboko ndenge zo sala te. Sapato na ye moko atoko kate donc nzoto kilolo atoko kate po amusa maboye. Makamyo so passe. So pas lati chemise mona lati la côté à côté nga maneti mutu pe azana moi retard na mutu. OK. Po bongisa yete basala ka boye te. Problème ni Seigneur nzambe na ko na ko ba. Oh là la nendenge nini nzambe na ye. Bilia ki obikoki. Nabi Seigneur. Je me na sepeli ke yo suninga na makambo. O ke biso so boye Seigneur pour na nini boye. Nabi Seigneur fuka mato prier. Atigi pe buta lelo na pesi penza me merci. Non so sale lingai. Yes. Ko bi mukolo ango. Ne ka to sambelaka. Et comme il a roulé la demande, nous balance quoi comme matela monsete. OK. Ayebite. Moi matelo likolo mo balance aso yebate donc aso ko kelo côté loko to télématé. Ayo bisanga oh bala mususu pona ubeli mingi yango na so ko kelo côté. Mais nzamba ko songa. Ngana bisabi OK. Bon. Ah, yo tuna qui est mais parce que là bokomi wana quand même bien boza moi sina mobali bolobi quand même faut bo ndenge ka ezala kan soso na tamba basangana te yo po sepela ko mona mobali na yo ye pas sepela ko mona est-ce comme que moi sentiment awas connaître moi sans tabou na pse koti ke komi sikoyo que bo passer na acte donc mais bon mais quand même ba condom pezalaki oui ezalaki. OK. Mais mobali, sikoyo mobali azo télématé donc ala taki ne pe condom mango te mama.
Na bundani kaka bonga eloko ezokota te ezovana nene ezobutaka telema nanu te. Limbisa ngai. Asimba ona nzoto boye azoyeba te ezosimba te kosimba kaka na nzoto boye azokoka te. Mpona karese okutu boye azokoka te azolengalenga kaka o nzambe. Na bandi kosimba simba mobali eloko te. Aussi c'est bonbon eloko te ezovimba te. Oyo ebembe nga naye kozwa mutu seigneur. Mso mpe awutaki ne na mboka bakufa ya biloko bobanga. Est-ce que azaki mutu mokili oyo? Bon loko omonaki bandeko na ye loba ma. Bandeko na pela na famille na ye mais pas ba problème. La famille a bien, famille éducation. Donc mon mal la dénonce ko aza mutu nzoto bien. Aza mutani. Oya kabaka wana nga na bi seigneur. Nini nzambe na yebisa ki ozalaki na posa mbongo ozalaki na moto edenga edenga susu na moto aboye seigneur isolanga stressaki nga na butu wana na bandi kolela kutu na yebise ok tolala na biso na yebike na nzambe kosungu tolingana mpo na nzoto te nzambe azokanga na lobaki na ye tolingana mpo na rapport sexuel te eza biloko moko boye kaka tosalaka kaka me bolingo nani oyo olakisaki ngai yango na ngai na kosongisela yo tolala priye pe alali na ngai pe ye pa alali nga pe alali na ngai apo lobi na tongo na bisaki ok nga na yebi pe na salela na yebi mutu asalela yango te me na yo kaka ankoro benga ndeko na yo senga yango ayela yo toteste nani na denwa ndeko ne pa sombeli ayeli yango mais yo ye mutu aya yebisaki oke aza diabétique yo siko ozomemele baankoro oyebi te ke ebomaka elinganaka na diabete te yo siko soko bomaki mutu abato ankoro yango ezaka ni bapakolaka yango na sexe ubio fomela ok mais ye azokoka mpe kotia te mais ye pe papa na biso aza na bana te abota na vie na ye pe te ok to solo na yebisi betela ndeko no lisolo ayebisi ndeko na ye na meki yango esimbi boye yango wana mpe ok kozala yango me bandeko naye moko bakomai komona deja ke na mwana mwasi oyo kosimba te mpo banda olendisanga kaka ozala mibala pari te ozala boye te mpo namoni ke bapai atalaki ngai atalaki mpasi na ngai andimaki ngai lolenga nazalaki nalingi nzambe atambwisanga ke na bato batambwisanga ona te na denoi toke mpe pa bandeko na ye tovandi kolia ya mutu na ozosantire ke mutu na nazolia biloko ezokoyakoya na bilamba elobeli ya mutu eza bien te mutu avandi kaka nzoka nde naza na paris nazokanisaki nazaka na londres badingo na bi yo oza deja na paris nde nokanisa suki oza na londres ntango mama deja ke eloko moko ezomarche te na mwana mobali nga nayebisi eke nga fo nazonga na ngai azwi 250 € apesi ngai apesi nga mbongo nga nazongi na ngai ntango nazongi na paris ya dimanche nazwi décision na bi nga fo namikimelela ngai naboyi na nga mwana mobali atindelanga mbongo nakende kuna nakikime na ndako wana ekonduka baproblème na koboma ye vo bien tosali eloko te me namikendelela na nga aya kotina mbongo ke basalelanga makambo nga nakende naya te nayebisi bandeko na ye ya bino nazala na procédure na nga nazolandela awa efo esila soki esili nga nde nakoya ok kokima nyonso nakimaki yango wana ne mpe ya na nga wana zwaki nga wana ebai mpe azalaki na mwasi te ate ekobanda bolingo na ye ok donc place wana tomeka na koéclaircir donc ntango bovandi na ye bolalaki ne combien de jours na hôtel tolalaki ne 3 jours presque 3 jours na hôtel mais atikali mpe kotelema te eloko te ok loboko koswa et puis kolia na ye ezalaki loboko à gauche ou bien à droite
ya gauche me kolia pe soka zolia biloko zokweya donc azaki penda aza vraiment na handicap. Ok, bon abela na je crois azwaka AVC yango nde paralysé po AVC mingi ebebisaka côté gauche ya ba faculté mosusu voilà. Ok, alors l'air olongwe na hotel ozongi ya pesi yo mwa mbongo mukie kokabande atrotala te. Yeah. Mais na sauté na avant aya kozwanga ezalaki na ba jouer na ye ba bandai kolinga te kuna na Londres ba bisaye ko luka mwasi mo bosa sala na evi maman mo bova na ye yo ba jeune fille ko simba te zo betelanga parce que na ba doye ba tena constance na ndeni ba tona ba bandai ko yebisaye bongo ndo na ko comprendre que ba yeba ki eta santé na ye yeba bande mtanda ko betela yo alobi ba vie na nga koto oyo bazolinga te na zwa jeune fille. Ok. Mwasi na bengsa mwasi pepe mwasi wana kokoma awa koboya ngana bi basi yango bakeseni obengisi mutu na bolamu oyo osaleli mutu mutu pa ye soki oza bien ozokipe mwasi bien omona so mibali mosu wana bavutuma te balingi kutu te nga na bino nga naza bana basi wana te toza bato aza na mabe na nga me nakokosala eloko wana te yebisa vie na yo wana mutu na mutu aza na éducation na ye naza mobola na kolinga te na mitambwisa maselo mokili koleka tovandi nga na yebisa nga nazofunga na ngai ana ekozonga degu deja ekoti badegu ebandi okotela nga nzela na bandi otangisa ma ya miso na bisenya na poto na ndeko te na famille te na poto bamboka oyo makambo nango na ye komona nano eza komplike koleka kote na place na uchi kuna oza na mokanda balunga te me bazopermettre yo osala na mokanda wana bapesi yo ya barefugie badocument provisoire wana bongo siko awa na poto eza bongo te seigneur batransport baboye moto ayedaka nga siko kofuta wapi na makambo oyo na bandi kolela seigneur na nini na nga nzoto esambwa te na mboko nalingi réputation na ngai ebeba te donc oleli mpe ana nzela olobi o na nazofana na ndako awa mpona bandai kolala na salon na poto nalalaka na salon epa ya grand frère grand frère olie grand frère atikelo chambre yala na salon grand frère akangami ka na mbetu na ye ande elinga kaka invité abande osala to alobaki un jour orejoindre ka na mbetu soki amitikelaki yo mbetu mabe nalalaka na salon mama soki na salon so na bandi peye na bandi 3 heures ti lobi na tongo nalelaka kaka na bi seigneur nazoyeba te nasala nini nasepelaki na binzambe yo otambwisi ngai opesi nga mutu momo nayeba te yawe ekokoma lisusu makambo oyo sikoyo na osuka wapi nalelaka kaka namoni naye kozwa décision ke nazotika ye wana nzambe azoloba azokanga mwana mobala bato azotindika nga teke boya ye eloko te tozovivre kaka ya na leki mais obetele quand même voisin na yo grand frère à quartier ndenge nini histoire okekuta kuna oui ayebaki po yazalaki lokwa famille na nga na poto ayebinga azolokwa noko na nga na poto azotambwisa nga kwa yebeta namoni ye alobi na ngai le petite sœur ntango namoni mwana mobali wana namonaki dina yeloko ezomarche te kati na ye kotala ye boye nalobaki bon eza ye moko moto aponi nzela na ye lokwa alobiki ya kodecevoir ye te akende napesaki okotala bachance ebele okende me namoni kaka eloko moko ezomarche te na denoise na ye nalelaka nazokoka me koexplike te keta décision nga nazwi yango oyo tovandi premier mois deuxième mois troisième mois 3 mois nanga moko nabengi nayebisi ye akoma tunanga bokodeni na mwana mobali wana bosola sute na bia aza na ye ako mokolo mosusu aye kobenganga ke motu moko boza kotika 2500 mpo bakatisa yo nayebise bino na oya na mikolo te fona sisa baprocédure na ngai ye siko ndeko na biso ya Londres mais lere azongaki botikali ka na contact bozosolola kaka yo komi koevite ye après ya ye kotinda 2500 mpona osala badémarche mutu abimiso na France okota Londres voilà
bandeko nata babengi ngai na boyi na binono ke na mtenga fana sisa ba démarche na ngai na waza kutuna ba démarche bo simba ba binono silisa ngo tuna suka suka silisa ngo ndena koya uye aya kubala ngai awa ngana zala sire donc ne kuna makambo ikomi suki ndene nini eko sipa te donc na wana resultat bi atele makati azo kwa ko satisfaire ngai te pepe na zala no jeune bo kana okende kuna yo sala ngina mado kubima libanda po na zala no jeune bo ka pote tambo na ba façon nango siko te kana ko bando sala ngo bongo na ko ko sala lisumu mo bo ngana ndingi na ngai te na ngana posa ko sala mutu mabeti seigneur nazwa ka décision na kima na ngai na tigala na ngai na okende te na souffrir na likambo wana tina bete na benge boye nazo souffrir nango nazo mona ngolo kwa na sali lisumu mo boye na sali lisumu mo boye ozo senga donc nazo senga pena conseil ya bato ba edenga na sala nini okay o sala ke na ikubokisa kuna to bimana na grand frère na grand frère na ngawana kato ko bimane fifi na nga quartier na ikukanga bana yo koma na zembe tipeninge na yakubuta na yiranga ukata wana tosolola kate aluka pe ko benga o lisute ngane tozalaka ba mi na Facebook na bloka epete ba photo na epe na page na nga na longola ngote ezalaka kaka siko yango nazosenga conseil na bino na Denoise nakoki kosala nini donc conseil ozosenga na ndenge to comprendre batu baye biso est-ce que osalaka mabe envers ye soki osalaka mabe conseil ni bapesa yo solution non bango ba mokili komona yo o présenter envers mutu wana mais yo otikalaka kopesa mais yo avant au kata relation yo solaka na ito ebise ke papa ngai naza nono jeune kala ba condition na kuteli yo boye ba condition na yo yebisaka ngai yango te otikala jamais ko présenter nga ke oza boye na ye komona ngo kaka siko en tout cas nga na ba condition wana na kokoka ko na lingi ko tricher na yo te malingi ko salo mabete malamu to silana otikala pe ko solola na ye bongo te okatika lokwa na machete ta nakata ika bongo mamona benga kaete na kipara suto sola te eba mane ku benga ngapi yemga yekutu mtakata ki tama mona ika ngane na zonga ki wono ya comprendre que quelque chose qui ne va donc que mona mwasa kolinga ngate okay oui akata ki abera sukomela ngali sutenenga zalaki nyonso gape na so benga donc l'air yo ye ko boya 2500 wana okay na boy bande ko ba proposer ngata kuna boy mbongo ngana le bisu kuna simi mbongo na koya kulia ko na lingi na ko zo mbongo te ko na okena ngate na ko zo ngote na osimba ngote ale yebe aye ko kata relation avec comarate to so la alisi sute na kuyo fo okomene na makasi okay na ndenge pe siko zana ona papa na biso via quartier boza bino bien oza penza siko heureuse ou bien ça va, tout va bien avec notre bébé? Non, tout va bien, tout va bien. Voilà. Ok, merci. To senga ka pe na biso quartier biso pe to lingi mingi ndenge ayambela biso ndiko na biso mwasi. Donc tozo zela kaka tamsu ezala te ke o parce que papa azate, maman azate alobaki o azio fele biso pe to boy asala moi quelque chose abala yo même et pas oncle na kati ya Angola et puis moi na biso pe tozo zela aya et ozala bien famille mobimba ezala réunie. Vraiment merci na ndenge déjà papa na biso to senge merci o yamba yo parce que c'est pas n'importe qui ba yamba batu na poto et belé ayamba ngai afuela nga mutema ba penser à ma bête ba delezala ki te na début asala ba sacrifice ko tika ngana ba préfecture ko tika ngana pona yeba poto te ko bandela wapi zamene na olo bakie zamene mutatambusa kinga atamusinga zamba tika ba orphelin te oui zamba tamusinga tina ba parcours nyonso ba poto na moni pasa poto tene mitu so abat na poto vraiment nazo témoigner OK na moni yango te yeah donc na ningi pete na zara na problème mo ya mutu
ya me nga mpenza mpa na ngai na ndenge na ngai nazomona azala na kimia ozala na problème na mutu moko te omoni nzambe yaka moko autilisaka bato bazala baeskalier na biso mutu mosusu azaka lokwa Moïse amemaki bato me ye moko akotaka kutu na terre promise te omoni nzambe autilisaka ye kaka biso nyonso mpe toza boye banzambe autiliza mutu nyonso tu na mokili nzambe autilisaka mutu moko boye mosusu kutu mutu ya masumu nzambe autiliza meme bakorbo baya kopesa mutu mosali na nzambe biloko akolia alors korbo azali ndeke moko ya mabe donc nzambe autilisaka mutu na modèle bon ngai wana conseil na ngai nasi napesaki oyebi yango me tokolingana loba mingi te totika po ndeko na biso oyo baza mayele koleka ngai oyo bazanga na se aksima ya kamera bakobenga okozwa oyo ya malamu me ye bazana na motema makasi oyo pe bafingaka bazanga te nzambe atiaka bato bademo bazanga te na basite oyoka mutu mosusu te oza lokuta olingaki no kaka mema yo oye koluka baraison tokolinga mpe toyoka kote na ye donc bato wana bakozanga te nazo prévenir yo déjà donc yo zala na makasi me zwa oyo ya bien ntango bazopesa baconseil yo komaka négatif eza combien positif eza combien oyo koleka majorité yango yo kozwa et puis par le Saint-Esprit okoyeba pe conseil nini ya malamu papa les sages aza wana azaka na katikati to na kosa tuna benga ye en tout cas soki lelo omoni émission eleki te cela veut dire nazwi papa les sages te na lingi papa les sages azala na biso soki tozwi papa les sages tokoleka et puis ozabia mais nazo yebisa ke ekokoleka lelo moya suka nini oza nango oyebisa bato mpona tosukisa wana oui mona ngai suka ezali bandeko na ngai basunga ngai tata ndeko na bango baede ngai bapesa nga baconseil eloko edifie nga makasi nani mpona kota na yo la démarche mpona yebisa yo eza conseil ozopesa mpona biso bajeune fille surtout biso bajeune fille ngai na bandeki kolakisa nzoto na ngai te atikala komona ni nzoto na ngai ya bandeki kokabela ngai toyeba nini tolingi yeba nini tolingi baede ngai bafinga ngai te ntango na ye liboso na bango na ye lokola ndeko oyo aza na posa ya lisungi na ye te ke soki ndenge naza na posa ya lisungi na moko lokola famille na ngai basunga ngai mpo natambola na nzela ya solo nazala na problème te oyo bakosunga ngai nzambe na ngai akopabola bango oyo nyonso bakocontribue na conseil ya malamu mpo ede ngai na fi na ngai nzambe ya lola akotia bango lopoka elongo na yo moto ayambi ngai epesi ngai temps ebele eza facile te mpo oyo yoka ngai vraiment napamboli nzambe mpe napamboli bango merci ok merci